Bonjour, bonjour, bonjour. Mbote ba mama, mbote ba papa, mbote mingi na bandeko nanga. Mbote mingi na bino nyonso to ba bolinga ka mama ile ya nitu na pesi bino mbote ba ebwe. Ma vipi bandeko nanga muko wazima, est-ce que vous allez bien? Boni bino bandeko, est-ce que boza malamu? Lelo toza déjà lundi, toza déjà le 23 mai. To pesi nzambe merci ndenge nzamba za kobatela biso na mawape na bolingo ne na ngolu na ye. Po ete ba oba tiki biso mko leto leki ba onelo kote nzamba aseli biso ka ngolu to pesi ye merci. Boni bino bandeko botala kangai. Boni bino bandeko bolinga ka mama ili ya nitu. Boni santé. Est-ce que boza bien? Kimi ezali nzamba bateli bo malamu? Boko mela komela ngana ba commentaire. Ngana bino to kutana ko bena ba commentaire. Mama nitu tuko wazima esala ngaka esengo. Kweba ke bandeko nanga baza malamu. Lelo lundi boye ngai wabino mama ni tunaza vraiment ya kolemba. Boye bi kolemba na fatigué parce que semaine passée na semaine mo ki trop chargé. Nazaki na mariage ya batu nazaki ko sala zaki vraiment ya batu ebele ya ki mariage moko ifake le kamalamu nzamba sala biso pengolo nyoso to eleki bien to bi merci. Naza vraiment fatigué lundi boye RC pousse ne bino mo mon RC pousse ne bo naza ya kolemba mais lokola naza na ba devoir ya kimosa libala papa ebisinga bi mama ina na posa kolia ndunda nga tuni ndunda nini papa o ndunda bitekuteko ngabi ndunda bitekuteko likambote soko za mwese libala mama yeba ke mususu pe mobala kotungisa yo be exigence ya ba papa to yeba ka pe ko sala ka yango po yango nde esala ka libala yango nde ebengami libala mobali akana posa kolia biloko yo mwasi na ye alambi papa lobi ngana na posa kolia ndunda ngabi problem te papa ngai pe nazala kaka prêtre na nyos Natali epa nanga bona kota bona kati ya congélateur Natali mbisi ya kokauka. Ngabia mbisi ya kokoza Natali ba modèle ya mbisi ezali modèle ezana ezebelenga ya bitena sa nini na moni na sala mboto na kamati mboto. Nazwi mboto na ngai na sokoli yango. Ndenge bomoni bona sokoli mboto na nga vraiment malamu na tia yango na kati ya nzungu na tia yango mungwa. Na bandi kotokisa mboto na ngai. Po ezaki mo makasi ya na tia na nzungu na tia mungwa na bandi kotokisa mboto. Natali pe lisubo na congélateur na mona boye bitekuteku. Bitekuteku bomoni boyeze ya koskoleza ya kokata ezalaki na kati ya congélateur. Na bimisi bitekuteku na ngai. Epai boye na mopanzi na tala boye naza na solo na ngai ezali matungulu ezali poivron ezali ndembi ezali kwetukuji bionso tatu na mafuta mbila nyonso ezali. Nabi bon, je dois répondre aux attentes de mon mari na kota cuisine na lamba po ki bo mwasi yango wana. Tango mobali yoki posa ya kolia mama luka o servir papa. Eza important. Tango mobali yoki posa eloko ki naza na posa kolia eloko boye. Servir ye alia. Ayo ke sengo ya libala. Mobali tango abala yo bimisa mbongo na libala bali yo apese le mongo libala. Tango aza ko senga biloko aboye ya kolia mama la kese koza mwasi libala. La kese kozo éducation kitoko pa ya baboti lambela mobali alia malamu asepela yango nde bolingo yango nde sala ka libala bandeko na ngai koza na bizela kopimela mobali biloko te kokanga kanda pamba pamba kopimela mobali biloko bandeko eza malamu telesa mobali ngala za bona fatigué so na sali fête samedi dimanche journée mwana pe maka lundi ezaka journée na ngai ya repos mais papa tel kama habité moi sinanga malgré la leki na ngai na midi mais na poko na posa na lia vraiment ndunda loko lezalaki yango na bandiko lamba yango na chemboto na nga na moto ndenge bomoni yango na mopanzi awa na sina kati poivron na kati matungulu na kati solo na biso ya mboka poivron matungulu solo yango sikoyo na cheki mbisi ebanda kotoka pona nini po mbisi eza makasi koleka bitekuteku soko zuka kanyoso sangisi okomona ke bitekuteku eza pete kolemba mbisi tango ozole na minu ozo santi mbisi makasi mais elela mobile nanga lokwa lingaka bongo te yango na bana kotokisa mbisi nazwi pe ba ingrédients nanga na tia na kati ya mbisi bomoni na tia ba ingrédients nanga yango ba ingrédients nanga na tia na kanisi bomoni solo nanga na kati yango mike solo nanga yango yo na kati solo nanga mike na kati poivron nanga na matungulu nanga yango na sali yango mélange esali chimbondation ok na kamati pe na mwa mafuta na ngai mwa huile d'olive na ngai sangana na tournesol na tie pe na kati ya biloko na ngai soki nga na lambi biloko ndeko omoni ete nga na tia ngo mafuta ebele yo tango kolamba kotia mafuta ebele te tia mafuta selon yo soko kotia mafuta moke otie soki po kotia mafuta te kotia pete na boye na kamati na finiki mufiniku na ngai yango
na finiki yango. Soki nga na lambi biloko omoni ki nga na cheki mwa kibi mwa mingi ndeko zotala nga tango yo kolamba ko chak kibi mwa mingi te. Dimine mwa cube tia mwa kibi muke parce que na makusa tolambaka mwasi na nzungu na ye, na makusa tolambaka mwasi na modele na ye. Ngala ko peso base yo o développer. Na yango ngai nazwi mwa huile d'olive sana na mwa huile de tournesol na ngai yango nazo lambela biloko oyo. Ndonda. Mususu poko kolamba na yango pe na mafuta mbila pe yango wana ba ngana kolamba na nga na mafuta mbila kaka ndenge olingi. Siko na che biloko oyo toka esika moko esangana. Guya ba ingrédients ekota na kati ya mbisi, OK? Guya ba ingrédients ekota na kati ya mbisi esangana. Pourquoi na tokisi yango avant? Po na lobiki mbisi ezali makasi. Soki na tiango ka mbala moko bitekuteku eza pete, mbisi eza makasi, ekosala nini? Ekotika na makasi. Sikoyo liesa pe mobali na yo ndenge oyo ye alingaka kolia. Oyo yangai soka bandi kolia mbisi ka na ka akolinga kolia yango ta mbisi eza makasi. Yango moni ke ngala za na technique na ngai ya kosala nini? Na tokisa nanu mbisi. Siko nde nazo tokisa mbisi, nde nazo tokisa yango na solo, na tokisa yango na poivron. Ekosangana ekopotongo nekolemba kitoko mbisi. Ekokota na kati ya poivron. Poivron akota na kati ya solo. Solo akota na kati ya mbisi, trois pièces na esangani kitoko na mwa mungwa wana na boki na kati, ekotika mwa mungwa nango bien. Soko lamba kabite kuteku yo muko ebike bite kuteku za legume weza la kapio. Ya rapio na munoko fo lamba yango kitoko po ekoka kolema pe kitoko po bite kuteku azali ndunda ozaka malili. Ndenge babinde babengaka fad azali ndenge wana bite kuteku. Alors fo lamba yango bien po bato balia yango pe bien. Ngana olamba ngona demande à chéri na chango motema nyonso, na chango fwa na kati, na chango pumo na kati, na chango nyonso na makila Yesu na boki na likolo. Ebela kitoko encore chéri sengi ke lambela nga boifuna lambele na motema na nga mobimba. Biloko na nga yango nazo lamba tango kolia asepela yo ke sengo mbongo libala nenga sa nini nenga bala mwasi na ye yango nde sengo kolinga te papa mama mobali yimaka ke mwasi na kotalambela nga malamu te mo eza malamu te bandeko na nga mwasi fazaka na sengo na elenge kosala nini kolia mobali fazaka na sengo ya kolia biloko mwasi na ye alambi yango yo biloko na biso ndenge bomoni yango wana ekotoko ifo etoka elemba mbisi alemba basolo wana nyonso esala nini elemba esika moko nsima nango tokoya kotala makambo ya ndonda yango elemba nano elemba nano ndenge eza kolemba boye ndembi mpe ezali me ndembi oyo ya kokota sikoyo te akokota nzela moko na ndunda po babimisa mpe elenge na bango mibale totiki place na biloko na biso esa nini etoka kaka nde nauti koloba ata solo wana amakasi koleka bitekuteko mbisi amakasi koleka bite ata nini eloko nini ya bamindele poivron wana amwa makasi koleka bitekuteko azaka makasi te bitekuteko aza na epete. Voilà ba mama boza na kati ya émission Papa nous pour le mariage na oya bino ndeko mama il y a nitu on apprend tous les jours oya mukenga na yeba on a partagé kango na bino bandeko na ngana yango soki ezambala liboso ta mosusu ndeko zotala okutela kaka lelo na kosenga na yo kende ko s'abonner na Eliane Nitu TV soko s'abonner mbala moko fini na cloche notification tango ko fini na cloche wana ezali po esungaka à chaque fois mama Eliane Nitu banda ko publier émission ekomela ka yo posa nini otala émission na ngeza ka ba conseil émission na ngana saka émission ya kolamba naza na service traiteur nyoso wana sangisi maman Eliane Nitu la reine mère. Voilà musala nanga oyo ngana salaka yango wana ya service traiteur la Providence musala ndeko na bino maman Eliane Nitu yango wana donc totiki la mbisi esika na finika yango ebinisa solo te solo nyonso etikala na kati bomoni mwa mai moke kaka solo nyonso ya mbisi etikala na kati solo ya poivron etikala kuna solo ya matungulu na solo ya aubergine etikala na kati avant totia lunga na biso totika yango etoka mwa ndambo. Et voilà, tozo talawana, tozo mona biloko la biso ndenge za kotoka. Bomoni na chika kama mai muke penza
nakobakisa mwa mai mokie etoka lisusu mwa litanga mokie boye. Voilà, mwa litanga kaka ya bomoni kaka mwa litanga ya mai etoka lisusu avant tosala bitekuteku nde nauta koloba mpe naza korepete ke bitekuteku azaka makasi te, bitekuteku alemba na ye nga na filingi lisusu biloko tozala so moke. Bitekuteku aza makasi ta lemba na ye ntango tokotya bitekuteku ekoumela te kosala nini ekobela yango wana bamélange ya légume wana bolamu nango ezaka ntango ekosangana epotongoni esangani ekosala bien biloko ekozala vraiment na goût ya kitoko, ekozala vraiment goût makasi. Boza na kati ya émission na bino préparer pour le mariage ba mama topimelaka mibali mama kopimelaka mobali nango biloko akolia te mama, surtout ceux qui pensent za mwasi boza mwasi libala ovandaka na mobali no malamu na kati ya ndako mobali asengo ke mama lambelanga neti nga naza fatigué na biso bakongo tobengi yango ntonta, biso bakongo tobengi yango ntonta nalobi mpe eske eza correct nalobi wana bakongo tobengi yango ntonta bon nalobi kaka so pe bakongo tobenga yango bongo nayebi te biso bakongo tobenga yango ntonta mpo na fatigué boyebi kolemba naza ya kolemba mokongo eza ya kokata nanga en deux ndenge nazawa mais lokola mfumukanda yabisinga na posa kolia ndonda nga pe loko batuba nga tonga ya kolengela mobali na kolengela mobali batubelanga kotuba ya tonga aza posa ndonda oui nasalele ndunda alia ndunda wana nde elengi o mobali amona ke naza marié ke na bala naza na mwasi mibali basepelaka bongo asengi eloko pesi ye nde mobali amoni kozopesa valeur na ye ya kimobali toyebaka kopesaka bapapa bavaleur na bango eza important mama nayebi ke baconseiller baza ebele mosu akoyebisa ye nakutu mobali ata asali ya nini nga na fatigue na kelamba ya mobali mama soko oki moto alobi tika ye soko ali kolambela mobali te mama tika kolanda ye te yo tika na yo ya boya ni kolambela mobali ntango yo azoboya na ye mobali na ye mpe aoluka moko te moko akende kolia yo sikoyo kolanda ye te mama yo landa kaka oyo yo mama elia nini to soki papa asengi okende alingi kolia mama lambela ya lia nde esengwa libala yango wana mama na ngai bana na nga bozotala nga bonyekolaka mibali na bino te baconseiller baza ebele na boyi te mosu akobisa ye ya nini ye mobali akolamba te ya ngai te nga molalambela ye mbilabela ye bati mobali na nga wana nakolambela ye ngai moko mobali na nga wana nakokata ye suki ngai moko mobali na nga wana nakomema ye na mbuji mai mbilabela ye mba ya ngai te mbilabela ye mbango ke mobali na nga nakokata ye suki nga moko nakolambela ye mobali na nga oyo nakoliesa ye lokola bebe eske ezali ngai te bokende oka nzembo ya mama Mbiliabel ndenge ayemba abia kolesa mobali na ye lokola bebe. Depuis la nuit des temps bamama foto yeba ke makambo kolengela mobali euti lelo te ezali na kati ya Biblia Bible yango moko Nzambe ntango asalaki Adam abifo nasalela yo aide semblable abengi aide mwasi azali aide ya mobali Nzambe abengaki Eve kazali aide semblable ya mobali donc soki Nzambe asalaki mwasi azala aide yango ntango mobali aza na posa kolia mama okosala nini okolambela ye po alia boye te bamama partager émission na basi oyo bayebi valeur ya libala parce que basi nyonso basi ya mabala mais nyonso tout bayebi valeur ya mabala te parce que baconseiller baleki ebele bamosusu bakobisa kokipaka na mobali te mobali aza mbeta hôpital to olambeli mama yo olambelaka mbeta na hôpital moko mosusu bamaladi baolalela yango te yo moko kotikala propriétaire ya mbetu wana mama na ngai tala nzungu na biso niveau ekomi mama kozangaka mokalu te mokalu ezanga te na ndako ya mama otala biloko na biso voilà namoni mbisi elembi malamu biloko elembi malamu sikoyo naza kotya oyo tobengi ndembi na pilipili ok bamama bwaki ndembi na ngai na pilipili na ngai mibale ya kosukola malamu ndembi yango wana natye na biloko na pilipili bamama na nsima ya kotya nakamati sikoyo bitekuteku nasali nini natye na kati kuna yango wana tye bitekuteku na biso yango oyo bitekuteku balegi nyonso totyaki
evanda sikoyo esala nini etoka elongo po tozwa sikoyo dernier goût ya suka sikoyo tosala nini tozwa yango. Nauti koloba ke bateyi baza ebele baconseiller baza na bango ebele kasi soki ozwi conseiller moko ayebi soki yi nga mobali nakolambele mpo na nini na ntina te loba te ngai deuxième mama na nga mameli ya nini tolobaki kolambela mobali eza nécessaire, il faut kolambela mobali eza malamu. Loba na ye deuxième mama alobaki te il faut kolambela mobali ya eza bien, surtout so mobali asengi oki epesa nga bo lambela nga boye esaki elengi mpo eza na mibali mosusu badeguta basi na bango na mibali mosusu akata kosenga mwasi eloko akolia te kena kosenge te mpo ata nasengi akokatela nga lingala mama soki mobali asengi neti nga ndenge mon amoureux de Marie mon 1m85 il faut mukanda senga kolia bo ni kansi ni to kalvila kaniko on mona esengo nyonso avant la mona sali prière sikoyo na cheki mungwa na kati ya mbisi nde bomonaki wana na kalikelaki yango bien na biso toki bite kute ko ezalaka fade ko na chebi te kute kuna kamati kama buyo na nga muke na cheli kolo pona esala moi lailaina na bite kute kuna ngai sikoyo ndeko ozotala ngai soki osepelaka kotia bouillon na biloko na yo te kotia te soki osepelaka mpe kotiela cube te kosalela mpe te mama eza oblige te soki omoni ke yoka mpo na yo mungu ekoki lokola barecette ya bagrand-mère sala na oka mungwa oyo eza kaka kolakisa kaka ata mosusu base yo moko koki mpe kodevelope na ndenge na yo deuxième mama alakisi base yo moko develope na yo soki otiaki bute kotia na yo te obouillon te elambaka na mungwa kaka eza problème te eza nango bien il y a mille une façon de faire à manger sikoyo bite kute kuna nga na niveau oyo nakofinika yango lisusu te ndenge natie bite kute kuna finikaki nzungu ntango natiaki balégume mais lokola natie bite kute kuna kofinika te nakotika yango kaka boye etoka kaka boye mpo eza na mwa couleur moko ya kitoko soki mpe botali bokomona ke natie mpe tomate te na bite kute kuna tie tomate te nakotia yango tomate te ekozala nango kaka boye lokola balégume na mbisi etokaki deja bite kute ekoumela su te mpona ebela mpo yango deja ezala pete mama sombaka bite kute kuna yo kata yango bien sukola tia na congélateur somba matembele na yo sukola soko olingi kende pa ya mama Jeannette kuna na Château Rouge okuta matembele basi bakata bite kute ko basi basukola kitoko sona yebisiki basukola kitoko bakata zala na confiance soko ovandaka na banzinga koto ya 95 kende pa mama Caro awa na Argenteuil somba bite kute kuna yo somba matembele na yo basi bakata bomba okomona ke mokolo papa ko bitana na posa matembele okonyokwa mate mibali batantaka ti na megana ko tante yeboye tango atante osaleli ye mpe bamoni otie ebu totiki yango nanu boye etoka nango après tokoya kobalola yango mpo tokitisa e voilà wana sikoyo nakoki kobalola bitekuteku esangana na kati na bambisi nyonso yango oyo bitekuteku na biso na mbisi totiaki na mbuma pilipili mibale yango wana bitekuteku na biso yango yo voilà kaka ndenge nalobi mama on apprend tous les jours soko ozwi conseil ya yaya moko boye to tata mwasi moko ayebi biso abi mobali ko ata asengo biloko ya kolia kopesa ye te mama yo pesa na yo conseil nyonso eza ya kolanda te o baconseiller baza na bango ebele me tala conseil oyo kozala malamu mpona bomoi na yo oyo kozala malamu mpona libala na yo motu mosu akozala libala ese trébuché libala ese tetuki libala ese eboite akolinga kopesa yo conseil ya kitoko te mama motu nyonso apesaka conseil mo contraire ya construction koko construire nango malamu so moni moto azopesa conseil ya destruction mpona odétruire yebaki ya sa trébuché déjà ça sent mauvais yango azopesa mpe conseil ya mabe soko omoni kaka motu ya libala neni nango nga libala elobela yango eloko moko te libala yango kutu mibali bazala mama kolanda te moto na moto aza na vie na ye ndako olalaka te place etangaka koyeba te nga nasengi olanda na conseil ya mama Eliane nitu ovanda bien na libala na yo obongisa libala na yo libala eza nango kaka nzambe nde ayebisi biso ke mwasi azala aide ya mobali ezali recommandation ya nzambe etatabi mwasi azali aide ya mobali na yo oza mpona kosunga
kosunga ngo yango oyo mobali abina aza na posa olia bitekuteko mama yo bilikambo te papa na kota na makusa na sala nini nalamba bitekuteko yango bitekuteko na sala nini nalambi ndenge nalambi bitekuteko boye naza na ngai na mbisi na ngai nalambaki sanki bino bomonaki te donc papa akolia bitekuteko na mbisi na mopanzi na semune ya moto akolia kitoko nayeba mama soko oza abone te kende kosabone na Eliane Nitu TV ofina cloche ya notification pour que orataka baémission te bitekuteko yana bi mama kozangaka mokalu na ndako te mama kozangaka mbisi na ndako te eza important mama kozangaka mwa balégume oboye na ndako te ezaka important ntango nyonso oza na besoin ya kolamba oyebi koza na ndembi oyebi koza na matungulu oza na mwa solo biloko wana biso bacongolais baafricain todiaka yango mingi voilà mwa ndunda mpe boye kozangaka te na congélateur omoni bitekuteko na biso yango bitekuteko na biso ebeli ekoti nango tomate te kaka ndenge bomonaki biloko wana natiaki etie gu makasi solo wana ya mboka ekoti mpenza na kati kitoko ndembi ekoti kitoko poivron ekoti kitoko epotongani nyonso na kati esali bitekuteko oyo ndenge bomoni sans oublier ndongo zintende pipili ya kobweta yango wana pe eza na kati ya bitekuteko na biso. Merci beaucoup na bino nyonso tu bai obo disposateur na bino mpona kotala mama Eliane Nitu to mpona koyoka mateya ya mama Eliane Nitu. Que Dieu vous bénisse, God bless you. Mungu anubariki. Yango bitekuteko sengaka mwa mai ezala mwa lolo bomoni bitekuteko biso ebeli eza mwa lolo mwa mai bomoni mwa mai eza na mwa mai boya mwa mai mwa suko mwa mai bona kochela papa na mwa vena na mopanzi eya yanga libala bongi na poko lelo na poko lelo libala takos poko lelo budingo na budingo libala na poko lelo takos na takos tata nzambi kalusaku muna nzamba nube chenel bana bet bon je vous aime beaucoup bisous bye bye ngai na bonga mana servir molonga ni na ngai bye bye